Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, Naïmana, Chido Twendele, Nagila, Tokotongambo, Nakoleka, Kitoko, Kikabuko. Nous quitter la que haut-parleur et bandi benga papa benga maman et puis bango bakotaka mukendi liboso nabino tozali awa haut-parleur face à face invité à mokolo lelo a rosala biso plaisir ya koyano na mituna na biso ya rosola marambo oyo sur ba promesse pe ba révélation ba prophétie nyonso toyoka na bato parce que lelo tout le monde bataka kombo ya papa Kimbangu mboka oyo ya ba Kimbangu ainsi de suite tozali ba Kimbangu ndenge pe ba misu balobara yango mais aujourd'hui tu remets un peu que tourner tout autour il y a ba prophétie et beaucoup plus na promesse oui c'est les maquis parce que lelo 3 ans après 2021 ba biso 100 ans ya papa Kimbangu. Miracle alors il est temps de questionner tout le monde à la loupe Mukendi la question que tu as dit que les bilans déjà 3 ans après batumsu bako c'est la papa qui manque makambote ou bien batumsu ba lekisa ka exagérer sur ce que papa Kimbangu a dit ou comment ils allaient moko ba sujet to sola awa na mona bakoko on a donc pesa mbote ndeko Yann mbote na yo Mbote Fumo Mukendi. Boni, vous avez bien Kim Yezali malgré Kala, mais te répondre Kakapo Chouezate. Kim Yezali. Vraiment, alors le plaisir Yaroyambayo, Bande Kobasa Rolanda Biso, partout, Bipaï na Bipaï, Maman Nanoso qui souhaite desservir les autres avec son association Maman Mofondo, Tozope Sabambote Belé, pourquoi pas, à la Baronne, une très belle dame, Motema Pembe, Yemorope Pembe, Tope Simbote, na Petroni, Bisikawa Pezali Kotala Biso, sans oublier, na Karine Kimambalo, Tozope Sabambote, depuis la France, Kotala Biso, pourquoi pas, Koroko le le Saint-Esprit oyo waza bisike belé to pesimbote na papa Nzinga papa mbote belé neli mokela tata mosi abana baza rolanda biso pour na kozonga sur yo c'est un sujet tabou que bato belé lelo ba ko kozwate tu fais partie un peu analyste utambola ba mangombe belé kimbangiste bangunza et partout donc oui bien peu réalité de tout. Est-ce que c'est un sujet qui dérange aujourd'hui surtout Bamangomba Baporta Komba Kimbangu Bazoko Kate Kolobela? Merci Namotuna Fumo Mukendi. Lelo déjà Kotala de 1921 à 2021 Nakanisa Mibu on est là qui 100 ans. Toyoka qui petomona qui ba événement et pas ya bandeko nyoso ba evokaka Vuluzi Kimbangu Mwanda Congo à Congo Mongali. Mais aujourd'hui tu commines à 100 de 2021 iska puis 100 ans et c'est là qui Koko Kisama tu es Koko en 2024 tu l'équipe fête il y a le 6 avril 2024 3 ans après en tout cas ceux qui t'ont dit total et pas il y a bande konyoso ba kosangisa kabiso na kombo ya Vuluzi Kimbangu to bito to na likambo ezali bilan na tina ya Congo ou ezali terre prophétique en tout cas bilan sur le plan physique parce que Congo ezali tango zolo ba Congo faut talango car na miss obo été parce que ezali na isiko yango pe ko bomba maka na isiko tozoko ka kozonga te wana makoko matatu malamba Congo. On se comprend. Donc, sur le plan physique, bilan ezali négatif. Sur le plan physique, bilan négatif. Négatif. Ce qui fait que Tata Mokeli, dans la dimension naïe, et si ko alingi ko suki sabiso, ezali ka wana parce que biso moko tongi to za la limité. À force il y a distraction, à force il y a ko embrasser ba makambo. La population congolaise tozaka kotika la wana yango tozomona te o ezoya na molimo po
bilan ya mfumukimbango ce que tu es sur le plan spirituel nous c'est ça ok ça t'en attaché na plan spirituel ouais et ça t'en attaché par rapport à quoi par rapport à au moni mutu mwindo ndenga linga kaka basalela en fait biso to bingai to bandai ko kanisa leo to comme na 100 ans ya mfumukimbango ou avant ou après tout le monde a changement pour na Congo alors tous les langues on dirait cela viendra du ciel et kara bouve koi non tout na bastage belé tout na ba mangombe belé ndenge yo moko chulo ba tout à l'heure awa pa bangunza et pa ba kimbangiste bref bango tout ba chrétien to loba parce que christianisme simbi système moko na minute yo même bangunza asima il y a ba institution songolo pakala où exagéré pas ya ba yuda non on se comprend où exagéré pas ya ba famille à 13 familles Illuminati où exagéré na ba famille ya ba Ashkenaz ba Seferat bango nyonso tout lelo bangunze belé bazana sima ba makambo wana mais au moins en façade bazoye la biso kimbango na monoko ndenge mokana bandeko bakumisa ramona na Jésus-Christ bazoye la biso façade ya kolo yesu mais derrière ça c'est comme si accepter de devenir chrétien et ça quoi accepter ba bêtise mort il faut la tarango oh ceux qui to tchango na kibomoto ba négativité c'est belé on se comprendre donc bilan vraiment sur le plan spirituel et ça t'en attache mon côté sur le plan physique ba plaisir est belé et puis distraction est belé et puis le jeu continue alors c'est ce qui fait mal parce que batumusus auto s'entendant que bangonde o balati penza kombo ya vuluzi kimbango bangonde bakokoy ko apporter les biso en plus juste après quand na point on tozonga na kaka ya 100 ans ya vuluzi kimbango batunango pa ya bavuvamo et après 3 ans 100 ans ya vuluzi kimbango et pas ya bakimbangiste et après 100 ans ya vuluzi kimbango et pas ya bakongolais nyonso bakongomani nyonso. Parce que d'abord, le temps congolais a fait ça qui... Par là maintenant, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? C'est que ma prophétie est belée, malobébélé, c'est comme disait un professeur que je salue là où il est, que Ming est un mythe, sur Jésus, sur Bakimbango, sur la grande Ming est un mythe. Laissez-moi vous dire, télévision Zangonga, Baimbo Kabazomo Natang Nazo caresser micro boé, c'est-à-dire, et belé à Rolobezali. Mais ma place trop loba penza et ça a pas cité parce que ça y a des vérité parce que tu as vu que batamusu bako kara vérité te mais sous dans le poto balobi toute vérité est bonne à dire et toute vérité n'est pas bonne à dire vous voyez alors quelque part ce qui ba vérité musu c'est ça bon à dire te et pas ya bandeko to lo baneti bandeko ba vuva mona bandeko ba kimbangiste ba prétendant famille a voulu zikimbango vous se comprendre ba tolo baba soi-disant so il faut tolo bango bongo pour yango ndeka il faut tolo ba bango oyo bazomi benga ba famille ya voulu zikimbango 100 ans après surtout quand na kati 100 ans ya voulu zikimbango to buki 22 ans au monde que 22 ans ba kimbangi se ba uchi kozana ba séparation bazana kati ya séparation vous se comprendre du coup to utikala na 78 ans ya carrière ya voulu zikimbango vous se comprendre bon bango mutu oyo voulu zikimbango za koko na bango nini ba bongisela biso liboso pour l'avenir ya mboko au Congo pour la sueur il y a 30 ans d'emprisonnement ya koko na bango vous se comprendre et combien de fois à plus forte raison à gouvernement congolais donc à ce point là vous verrez que la spiritualité quelque part et la politique ça va de pair vous se comprendre la politique congolaise n'aide pas les religieux et les religieux en même temps ils tournent en rond bazot sungape population t alors yo lo bandenge nini pa ya ndeko oyo to chomona récemment awa ba introniza qui est chef spirituel officiellement reconnu na kati ya sol ya Angola papa ndeko Paul Dibuya Kisolokele ba reconnaître en Angola aza reconnu en tant que le chef spirituel l'église kimbangiste officiellement ndenge chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani azali reconnu officiellement ça y est tout le bas que ba site le roi ba Kolumbi là c'est à dire là
Et ça, dans ma beaucoup, nani alors, suite au mais ça, on se commence sous coup de Sika ya Colombie, mais il m'a commis ton nani en Simba Fongola. Mais oui, c'est la question même. Vous comprenez? Nani nde a Simba Fongola. Parce que ce qui pas Bakimbangi, c'est par le bakoto, yekaka. Mais parce que ça a la peinture, il y a pembe, vert. Non, là, mais c'est quand c'est à qui? Peu importe la couleur, le loba musulman peut avoir le Colombie Béza et Bango peut baza tout le monde a vert blanc. Mais le problème, c'est pas la couleur. Le problème, c'est l'authenticité. Le problème, c'est sa spiritualité. Naninde a quoi accepter que simba clé wana et naninde ba kondima ke papa tel ndaza na clé. C'est là où le bas blesse. Alors quelque part au tala que bango nyoso tu wana ba aider pe kombo voulu zikimbango te bota la 100 ans sikoyo et sika to sali 3 ans après. Les peut-être tam susu tenu enyoko à la mémorialement parlant que après 100 ans il y a Fumukimbango. Le petit-fils de Fumukimbango, après avoir se séparé pendant de 2002 à 2020 à 2021, qu'on s'est réformé, qu'on s'est dans le poteau réconciliation. Ça allait réveiller la conscience de l'homme noir, ça allait réveiller la conscience des Congolais. Que mais yambala liboso tout le monde qui batu bakabon et puis bazongi bon non. Bref, n'a pas pour nous bela maramba kimbangis. Et ça juste parenthèse pour nous retala que bilan tozo la influence kimbango après 3 ans. Pour tozeli en après 100 ans, tout le monde yango to sepeli mais bref peuple congolais na mutu na asa ko azela kinini. Mais ngala koloba est-ce que ba signe le rôle à kosanga na libota, c'est pas déjà aussi des signes? Non mais signe le quoi ya kosanga na libota. Oui. Il y a libota nini? Il y a famille Kimbangiste, où il y a au Kabana, Mokoto et Sayo, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, là, tu es sûr que tout le monde a une chaîne où il y a la tarali pour ta maman. Tant que tu as une localité, mais si tu as une localité, tu as une oh, mais tu as un pharaon, tu as un pharaon, tu as un bracelet, tu as un bracelet, tu as tiré, tu as un bracelet. Ça faisait partie de la beauté na bango ndenge bango bazaki na concept na bango, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient libres en esprit et libres en chair. Et ça logo o combat voulu zikimbango lingi mutu mwindo azala libre de l'esprit et puis libre de la chair. Parce que mutu tango za libre ko ba ko ba décision na concrète akoyi ba ko za na isika obonzambe ko tinda e sans ebungisa ki authenticité. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc à un moment donné, il faut Batouba se rendre compte que Kosangana ya Batou te bakoki ko ya ko exciter yango pour que balo bake mukende ça fait de longtemps yona na mona bakoko bozo solate mais boza kulutu na leki nini zo senga ke bozo solate. Alors tout ça comme makambo eza ya biso ya famille oyo ba ipoto balo barake le linge sale c'est lave en famille tozu yango to étalé pas ba fidèle. Tout ce que makambo ya biso ya famille to étalé yango pas ya ba fidèle. Et tant que tu es allé on pas ba fidèle, tu salis de façon même que ben sanité familiale. Oyeba kingai na papa Paul, oyeba kingai papa Paul na papa Bituvidi, oyeba kingai na papa Kiangani, oyeba kingai na papa Mbenza. Tu es allé yango na misu ya bandimi. Donc c'est que les sous-soutés. Oui, secret familial kimbongisme et les sous-soutés. Bambo déjà vraiment en plein air. S'il faut vraiment qu'on en parle à ce qui concerne le sujet au ESAC de 2021, Tito Komana 2024, quel est le bilan pour Fumukimbango? Tout un bilan en famille à Voluzi Kimbango. Avant tout côté pena na bozindo takoyata musu na deuxième édition to lobeli bilan musu côté spiritualité ya o ezo sala ki de façon que mboka na biso etambolaté. Mais tout un siko actuellement ya bana Voluzi Kimbango. Ba étaler famille na bango boy na pas individu bakomi ko sa ba TikTok pour na rolobela makambo fumu ya famille ya Voluzi Kimbango o eza o lelo to yebige azar en fait nazo lobela famille ya Voluzi Kimbango o to yebi ya bana na emi sato o ya papa qui se lokele papa dialungana na ya papa fumu mbanza ozo comprendre o famille lelo ezangi secret ko bande pa ya bakoko na emoko bande ko lokola ndeko pakis lukubika. Mais maramunde kwa zolo bela pona banoko na yo sepelate bandeko lokola bandeko mvila ndeko mvila ye azana ka polo baka makambo au détriment ya nkamba
bandeko lokola ndeko o azalaka na Belgique ceux qui pe na Allemagne ceux qui pe wapi asala émission ya babengaka ye Joe Mac. Il est là pour na kolobela famille ya bana ba papa. Non, baza pour nous défendre. Baza pour nous défendre te, baza pour nous koloba ba makambo oyo koto esimbite, batake Tracy oyo koto ko simbate batake papa Simon Gimbangu kiangani. Et je te dis que de part et d'autre, de bêtises en bêtises. Non, il n'y a pas de différence alors. Pasteur Bazalara, par rapport à Bissika que Nzambazali. C'est des chrétiens, Mukendi. C'est des chrétiens. Le christianisme mais peut-être ça. Mais. Il n'y a papa, non? Papa qui a gagné Azan Sam de Saint-Esprit, mais Azan est un peu large. C'est là où le bas blesse aussi. C'est là où ça tue. Parce que tant que papa qui a gagné pour certains, et que pour les autres, Azos à la Moli Monsantoute, tous ceux qui ont la référence biblique dans le chapitre Exode 20, chapitre 20, verset 1 à 17. Aux hommes on est bandeli. Nzambe moro boya zoloba likambo moro boya na soko boyimbo décortiquer likambo nzambe na zoloba. Vous savez l'analyse bobi mais oza nzambe ya bato o meza ya bato o te. Vous comprenez? Yoka kuna bazoloba ni ne bandeli na 1. Babi, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays de l'Égypte dans la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, alobi azali nazali nzambe na yo na bimisa ki na mokili Égypte na ndako boumbu. Mais alors ba égyptien oye nzambe wana ki neko bimisa na kati Égypte o pa bato bazalaki sous la servitude. Bato wana ye nzambe ona nzambe na bango te. Ça revient au père, ça revient au même. Ndenge papa Simon Gimbangu kiangani molimo monsanto chez les fidèles. Et puis apparemment ne lobeli wana nzambe wana segnet nzambe yemo razo reconnaître que ba nzambe misusu bazali. Vous comprenez? Alors, si vous avez un peu de papa Paul, papa Armand, papa. Vous comprenez? Et je donne un exemple clair et net par rapport à ce qui se passe au sein de l'église Kimbangiste. Parce qu'il se peut que ce qui est mal oui, quand on a papa Moussobi, oui, biso fait aux alarnakata 26 wana. Toza 26. Quand on a bango baza 26, bango baza 3 égale à 1. Vous comprenez? Du coup, il y a un sala que eux comme Kimbangiste il y a 3 égale à 1 et comme Kimbangiste il y a 26. Vous comprenez? Où est le vrai état d'esprit? Il y a Kimbangu na kati wana ya bato nyoso to mibale. Parce que j'ai déjà divergence d'esprit. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Tant qu'on a 100 ans bilan dans Mozanini et aujourd'hui 3 ans. Les lois to bato bazo c'est la réconciliation. Bato ba comment c'est na bango sous ba futilité il y a pire. Dès que je te dis que ba futilité il y a pire et grave. Donc pour te cotiser le makasi. Pour te cotiser le makasi insanité familiale et bimi. Et mais ngana roka moi mais nazomona kiboyaya ils ont joué té. Kibo konzi ils ont joué té. Ils ont joué rôle mon côté. Le respect, il y a unité familiale. Ezali sous-souté. Na muto akokite koya kofuka makoloba sur papa songolo pakala akomi koya pafuka melobi sur papa songolo pakala. Na muto akoki koleka na télévision te alobela papa Simon Gimbangu kianga na l'équipe alobeli o paleka fingi pe papa Paul. Mon se comprendre que mais le respect il y a bateau baza comme porter les noms na porteur de nom ya voulu Zikimbangu o ba perdre même état d'esprit attaque wana kaka. Donc il connaît opé ça exemple malamu teto lo bana population exemple ya kitoko ata mukete voulu fumu mukendi ata mukete alors que lelo na kiboko kona biso et si kama kambo boyo so na famille mokonzi o yazali mokonjo azali yaya o ici bo introniza. Il suffit qu'à y aller au bakeno, tu ressens la boue, tu ressens la boue, tu ressens la boue. Tu es fasciné surtout les kaki. Ata pour l'honneur, il y a 30 ans il y a emprisonnement, il y a voulu Zekimbangu. Ata pour l'honneur, il y a 100 ans il y a histoire naïe. Oh les loyo, coûte histoire moi mon sous ces arnango ta mon soupe y a bien été. Parce que récemment à Boroyo quand les sous batu barolé kabarolo bapé sur le vrai corps il y a voulu Zekimbangu. Et si ça pose aussi problème. On se comprend et reposer problème quand la mine était sous il y a des gars. Mais ouais c'est quoi déjà si ça débat non? Tala. Dans la visite. Ouais c'est quoi tant si ça qui débat. Kuluti ouais c'est quoi so baleki si awa. Aloba. Oh ya monaki azala clair. Parce que ceux qui au lingo qui na clarté nango ya histoire, il y a clarté historique oh eza bazwa depuis catéchisme c'est-à-dire malongi. Oyo ka ke voulu Zekimbangu. Azala liste moko polele, liste moko. Il y a aucun maman. Vous comprenez?
ntango lisimo eza polele lisimo oza kokangama balobi oyo ezotala bawei oyo ezotala biso bato ya mokili. Merci mais sikoyo tokomi wapi mpona likambo yango na liso ezotala nanu kaka biso tokende mpa bawei te liso na ye wana kaka oyo ezotala nanu biso bato ya bomoi nini yango tozosala oyo ezozala na esengo epa na ye porke biso tomeka ta kolonga na bosomi ya système oyo liso yango elobela biso nini vulusi tala mfumu kenzi soki nzoto vraiment ya vulusi kimbango ezalaka na nkambe esika bato to base réunisaka wana baentouraka yango il faut tomonaka mwa bachangement mpe il faut tomonaka toyokaka mpe likambo moko boye pene okipenaki likambo wana ezwi semaine mobimba baolobelaka ata mosusu mutu moko bakende kofukama na nzoto ya mvulusi kimbango sur likambo point songolo pakala tomonela yango mpe réussite to résultat mais négatif. Vous comprenez? Alors on se va que to condamné basali ya nzambe te to tala bango tambolité biso ka to simbaka. Ah mais wana tozonga na discours ya roi Léopold II. Apprenez-le à écouter et non à raisonner. Mais tozé sous ngonga na te parce que ça na bano ba obota mabola que ça bango lo te bango bana vitesse de réflexion ya sakanate. Vous comprenez? Surtout babano déjà ba meli biloko wana. Bana vitesse de réflexion ya sakanate. Alors tout à nos gouvernement na biso ndenge zo kendele. Hein? To komi lokona na kati ya lopango moko boye papa zate. Donc to komi na kati ya lopango moko boye papa zate. Mona on samaka mna ndenge na ye. Ba politique ba osala o elingi bango, bato mangomba bazo sala bango o elingi bango. Tel que ba makambo ya ndeko Marcelo. Ozo mona eza ba makambo na ye. Mais lelo o mona que so ba ngba me mona ki bo muntu to zui yango to sa elongo ba analyse mutu to le ba. Non, le moment est mal choisi. C'est encore tôt. Mais oui. Vous comprenez? Oui, ma liberté paix. Mais est-ce que parce que Moutaza, pasteur, toi vas homme public, a la liberté té, on la paix, chona et bon paix dans ce sens-là. Ouais, mais. Mouta poni ne paye tam sous après à taliwa, mais mouta a mais la té pas bala. Oui. Ça dérange en quoi? En fait, ça dérange pas. Mais il y a un lobby non sautant tout mais monde na kibumuntu. Déplace au monde que non. Au monde que Rosalano pe na retard ya likambo mon boité. Rosalano pe au perdre de l'autre côté tout comme au gagner pe l'autre côté. Vous comprenez? Il suffisait car il y a patience, il y a repé sa likambo ngonga pour que me rosa likambo moko bona place comme ma au précipité yango voilà et PCP flamme ça li pe mutu na mutu comme ko le kaloba sur yo o ezo fingi sa siko ba nganga nzambe nyonso tout. Omoni? Donc place ma be penande za yango wana. So kinga na zalaki na zela ligambo ata une année. Ce que ça qui pasteur Marcelo, on a fait zela une année pour nous même azamutu na ba azamutu na betaka déjà bilo nyo surtout abetaka déjà abetaka ala kisibiso déjà que betaka bilo nyo surtout déjà na kuzu. Alors les kuzu n'a pas pu supporter le timing yango moni lingi se démarquer bongo. Vous comprenez? Mais ce que c'est ngana be esprit na ngana mémoire na kuzu. Si mon maman peut une année. Voire même une année et demie. Non, c'est-à-dire sa relation déjà. Ah voilà, déjà sa relation déjà en cachette. Alors la femme aussi de son côté a tali que déjà des alifobo. Yo que non vous sanga boyeni so kutu te to comme tu to comme apena ko mukende si to comme tina décembre ngana otika nanga. Vraiment donc alors beta numéro na e. Beta numéro na e. Alors, là aussi, une responsabilité, mais non, là, tout ça qui côté la famille, de l'objet que famille pèse une part de responsabilité par rapport à Kombo, à papa Kimbangu, et bon aussi corps, libanda, corps spirituel, corps scientifique, bayo batanga Kombo, à papa Kimbangu. Est-ce que réellement, maman sur le barapé, vraiment papa Kimbangu, salango ou bien bando ou quoi ça bat tout? Du fait de comment ça la que que ça la voilà. Na doute il y a certaines choses. Certaines choses. Faut mon kendi. Tala rara place aux mona et pas il y a bavuva mon papa Kimbangu azana date na ya botama. Et pas il y a bakimbangiste pe papa Kimbangu azana date na ya botama. Et bala na raté. Et bala na raté. Siko après 80 ans hein? Mukendi Zotozo Congo oyo après 50 ans yo rozana ba 80 quelques années d'âge autre tanga na kachona Mukendi après 50 ans azangi repère ya roebisa bato bana bakoko ba retourna Mukendi parce qu'après 50 ans
tant que commissaire ba ajona mukendi fazala na histoire ya kobete pa ya bana wana alors histoire yo bete la bana olobit fumu kimbango botama telle date mon nana pa ko biso oh mais papa mais ndenge nini car la même personne n'est pas ya ba vuvamu ya za na date na mususu et pas ba kimbango c'est pe date mususu yo kimbango ngo ya ndenge nini wana diku to komi pe na de kimbango alors tant que to kitesu na semukie to kekuta il y a encore un kimbango d'où son corps se retrouve aujourd'hui dans un musée en Belgique. Kimbango, voilà ce qu'il y a vrai tout ya lukuta. On a comme un problème parce que kunande sika to lukasiko to kota na ba mozindo parce que tant que ça la rétrospective il y a histoire ya Congo na ba grand baleki na Congo et en Afrique. Tout ce monde que ya Congo ndezo zo ba prison break et makasi si bien que ba œuvre mususu ba œuvre d'art pe africaine mususu na époque coloniale et kangama na ba musée ba Terre-Verreine et kangama ba musée Émile Pachan et kangama ba musée belé Tilelo osota la keno et ça ba œuvre ya ba tribune mais ya biso yoka kimbango bakangi na prison ndenge nini batika e après combien de temps on a papa dengue na kende ko sa ba démarche pour bazwa ebembe na ye et kiti na Lubumbashi et na plutôt na Nkamba et diboso comme na matadima le 2 avril 1900 c'est pas 64 et plutôt 1952 ce combien on a et ken Nkamba tango ken Nkamba si lelo. Mais résultat à mon côté pour la nation congolaise. Même tout ça, non? Voilà. Mais tant que déjà tout ça n'a pas divinité, le rôle est makasi bon le rôle en voulu c'est kimbango. Nous autres n'avons qu'au koufa ou pas. Historiquement parlant, bazolo bakenzo tonae eza parti ya bomo i parti ya kokufa c'est-à-dire côté tant que tout ça par exemple à miso. Siko nous autres modèle ni wana ezo répondre mingi te côté na biso bato toza vivant. Est-ce que eza pour tozo zanga côté ne sikanae jusqu'à preuve de contraire tous autant dans l'histoire où l'ongo banité na mitu na biso à ce qui concerne les volés et kimba. Apparemment il y a une très grande responsabilité aussi côté de la population. Au monde a même l'agissement na biso et là il y a la population l'île na bango na tout tu sens vraiment que ça déconnecté na ba référence c'est ça le sauté. Il n'y a pas de repères aujourd'hui. Référence c'est aux alandeng ni tant aux autres na bangunza na biso. Osina no bangunza na biso tozana bango wana kati ya Congo. Bangunza na biso ba pesi tendance moko ya pente ya osaranate. Bango tout va se pencher vers le miel. Bango tout va se pencher vers le miel. Alors que bangunza baza bat oyo lelo autant tozomona ba député baza bangunza. Oso comprendre. Baza bat oyo baza ba lobeli. Mais lelo bangunza so moni bangunza bilo ba komi lobela biso. Il y a biloko moko minoritaire ngunza zo lobela mutuka ko biki sambaso éjaculation précoce nini kyste nini myome ya osala bakisa bokoko oyo sanga kutu dosage alors que bakoko na biso ya bwanya baleka bazoyi bakotala kilo ya mercure bazoyi bako calculer vitesse ya temps ba savant ya osakana te na kingunza kaka tisane kaka ba osala ya kimbiolongo ba yebo calculer dosage nango te ba oyi biso ka kamata mais la verre moko na poko verre moko na tongo et ça qui dosage c'est-à-dire quelque part comme qu'on perd de spiritualité na bango ya vrai kingunza to otanga ba komote basé belé ndenge mutu nyoso to ko répétera ta mbayara awa ke oyambara bango pe awa kaka na ba o pe balobara oyambara bango pe awa na bango pe ba na katsa ba marambango ba coureur ya miel alors histoire nini to robete la batolobi ya fuluzi kimbango o to za ko se sous-entendre fumu mukendi zéro. Pourquoi? Parce que Libota Oeza soi-disant, na époque na bango, fiasco zéro. Donc, et pas y a gouvernement, peut autocoyer coacher la montée, ma gouvernement na biso. Toko tchapé monté matin. Bon, on a sabotage na prison, on a besoin de monter. Zéro. Toko tchapé monté matin. Bah, dongolomi, sonde, bah, zolinga, bah, salir. L'image va salir. Bah, dongolomi, ce qui va commis na point ya kokota. Si nakati. La question, il faut que tout se questionner entre nous. Parce que dans un monde en Congo, quelque part, on a dit que Moutou a dans quatre sabolo ko soka linga sa l'évasion. Ba obete masasi. Oui. Ba obete masasi. Parce que linga sa l'évasion.
alinga kima bakobeta masasi on a selon ba loi mais consciemment tu dis que na kata ba boloko na biso eza ba batu mosusu bakotaka pona ayiba téléphone ayiba ki yako isaki nzungu maman ya mafuta futi esimbite ya beti likofi ku blessé volontaire ba 2 jours 3 jours makala alors akutai na circuit bongo alobi que non na chapo oba mo bana miko bazo bana shongwa alongwe boye pe ba beti pe masasi akoyi wana mais il faut mona bibembe ndeko muki ta musoto kokai kokoma na point wana te mais basaya moko boye balaxi batuke baza prêt à tout bakoti pe basali des arts pe babimi pe mais où était l'armée congolaise, où était la police congolaise pour sécuriser milimo bana wana bazala kuna je crois que même bakoko na biso même bakoko na biso fait place wana il faut comme alio moko martyr parce que nabi ke loka boye o nga na moni na génération na nga ke o natala na ba film na moni on se connaît génération na nga qu'il existe ba scène ya boye na temps réel et ça la mi pe batu pe badaye milimo batu pe za to zangango mais tanga mana mitu ya nani so ya tata na biso te et tanga na mitu ya nani so ki ya papa constamment tambate. Voilà. Pas dire papa Fati. Merci beaucoup Tokomoko Manasuka. Donc on est déjà à la fin de cette émission. Merci à tout le monde qui nous suit en ce net moment. Là, Boébi, les rendez-vous de tous les jours à partir de 14h, direct dans haut-parleur télévision, en TNT, dans BlueSat et puis dans OTT, et puis dans YouTube, dans Bisso, dans Bapoko, ça va vraiment Bisso plaisir à trop s'abonner massivement. Il y a trop. Alors, tu reçois un décoyan pour cheater vraiment. Na réalité nous sommes au monde na batba ko fo na prison tout. Est-ce que pas aussi une malédiction pour le Congo? Ouais, mais tu as une malédiction et ma casse na mboka na biso parce que tu as une distraction, tu peux si en chance. Tango tu peux si distraction chance tu comme le rôle la peuple oyo spiritualité zangi repère alors espoir tu peux sawapi. Ceux qui comme on a ba drame ya boété. Donc tant déjà tu peux si distraction chance tu suis pour nabiso yango ya léopard tu melisi yango vers ya masanga tu melisi yango biloko o epesaka molimo kimiate kongola rozwa tango ya ko réfléchir elora malonga ngonga nini alors tu rozwa mabina nde to kocha liboso pour te pesi distraction chance alors il y a monde désolé avec sa grande partie il y a malédiction na biso oh biso na génération na biso le quoi tozo ko préparer génération future té génération sacrifiée donc biso nde toza ba sacrifier biso nde to mona oyo ya mabebele parce que génération nyonso to yaka pour que bongisa o bazo ya na sima bazo relève parce que toza na kati ya course de relais gagnant zaté mais biso et c'est quand même mundela linga ki tozala hein omoni bato ndenge na aliéné bango na tiki bango awa a stagner biso esprit na jeu de mayele na ye et si ka yé mundela linga yaza biso tozala biso on dirait to lingi sous place wana te. Pourquoi? Parce que mundela aliéna ki ngana yota aliéna ki ba parents na ba koko ya biso tango aliéné ba koko na biso ataki bango na esika mo be alors ba koko na biso na ba suka na ba D6 mais c'était des sages c'était des savants ba ko sala ya minene mais bazaki sous l'aliénation mais biso on dirait place wana par rapport à génération biso to lingi sous place wana te biso ce que to jeu distraction to pesi en chance alors to komi ce ko kita na esika ke to zala na esika na to kiti sous makasi to komi ko réfléchir plus bas Congolais sont raisonné dans le style lelo que Jésus a apporté libération Yesu Christ roya na kati ya ville na biso to komi na eloko moko na ebité so na benga ngoni ni fumu mikendi na ba konzi na ba homme politique na ba religieux tu as une distraction te pèse en chance surtout derrière les réseaux sociaux tu as une distraction te pèse en chance alors tu as quitta na zo baté so to kende wapi na sika to kende le konfumu mkendi on dirait totalement le biloko o Bill Gates azo bongisela biso na mono nzai photo ma ba vampire na mono nzai photo comme ba vampire na ba vaccin musu ba oila biso parce que aucun Congolais on parle na ba biloko tozo mona voir même il y a ba vaccin mais au monde Congolais
Congolais sont parvenus à la kaka. Eh, papa Marcelo, t'es bon monité. Donc, mais ce qui est important, c'est important. Tout le bélangoté, c'est distraction, Makamba Marcelo. Distraction, il y a ma case parce que lui, il vit sa vie, il fait sa vie. L'obito, le bel été. Par contre, as autres empreinte, l'obito total, Marcelo, ça là, bêtise, concernant son lo pagala. Vous comprenez? Mais c'est important, tout le bélangoté. Le bébé, c'est sopo, et au pays, c'est maladie. Asimanto, babakono. Voire même bande qu'on a vu sur la diaspora basant na poto auto iba que tant va makambo bozo les kaniti ya ba vaccin oyo ya ba vaccin ya maladie vous comprenez tala vous comprenez tout le belangote oh c'est sérieux c'est bien biso alors biso to komi place moko toza entre le marteau et l'enclume quelque part photo le vaccin quelque part to bosa na te bande qu'on a vu sur na est que bisoka ande ba obeta oso comprendre armée les lanako nango ke bazana ba armement kito côté naneza kito côté malamu mutu quand même il y a force armée il y a FARDC ils sont parvenus ko baluka na nzela et ko mbila pe bakui mais ba on ba ke obunda mutu keza repena pembe alors que tu dis que mutu ka jefana bambi les aria vert ceux qui étaient noirs ceux qui étaient bleus mais on a ya pembe ba baluki pena ba soda na biso ba soki belé babukani misusu même ba perte de vie mais bazoki ubunda donc mokoni to ko taper na Rwanda tout le monde appelle quoi biso pe boé tala ba malédiction place ça biso kande ba beta la biso to ko tipe to moni pe ba to boto pe village mo boé comme nango unianga soki pe uniagara ozo comprendre et l'équipe na TV5 force armée congolaise ba kotaki ba koti na uniagara ba bomi ba sali boé non donc biso nde ba plus molle quoi. Biso kande ba côté là ka. Vous comprenez? Donc tozangi papa, tozangi maman, tozangi heureusement ba chrétien ba na bango na Marie na bango maman Yesu. Biso pena tous. Voilà. Tozangi nyoso mukendi. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on se pose des questions, mais ça va finir qui par venir. Mais mukendi yangote mutezo longa kolobela ke ekolakisa ke biso bana bakoko toko baisser les bras. Non, yangote parce que comme une étape oyo bana ebele netinga boye je salue tous mes frères bazolanda ngai la chaîne haut-parleur télévision la nouvelle chaîne officiellement reconnue sur l'étendue du monde donc sur toutes les plateformes bon beta bon mais à peine même en auto mais comme on a application mon bonazu même direct il y a OTT Nathalie direct il y a chaîne haut-parleur télévision et alors biso tozo lembate ko zwara bano baza de bas âge tozo la bango notion to yebine tozo bandana bango dernièrement pe jour ouverture sortie officielle jour réveil à cérémonie na musée national tozo la gina mfumo chikeva concernant bana wana toza na bango sous encadrement pour na koya bazala babanda pe koya kozwa ba fumo chikeva pe bale kaka ba koko tutu pe bale kaka ba ya génération wana basangana pe na batu mosusu donc to préparer génération moko ya dynamique oh bana oyo barozala lobby relève na biso parce que awa ceux qui totangi dans 30 ans awa biso toza isu boyete c'est-à-dire quelque part to rolemba zoto donc il faut préparer génération mo ya relève pour to laksa keno to rotikate to rolemba te ko tambwisa sango ya bokoko na biso. Bien dit, merci beaucoup, merci Nabino la voisine Emma. Bah gros coucou hein bisiko za hotel abiso bolanda biso ne bandelti na suka bandeko bazali tellement ébélé ba milliers de téléspectateurs bo s'abonner massivement nous vous aimons quant à moi je vous dis bye bye merci pour la invitation au répondre nango merci na fidèle n'habite ça ba salutation merci mes salutations à mon grand frère champion Kembo yenda zui décision à lobby il faut s'y couper moi tenir traditionnel pour moi la bakoko merci déjà à champion Kembo toujours merci à Mosoko Libongo DDK que je salue merci à Valérie Mukendi Muzinga merci à Naomi Muzinga merci à Joé Wamba merci à Bamba merci à Jemima Kabeya et à Junior Matete depuis Paname, Papa Bankaka, Mama Bankaka, ba salutation ebele na Fumu Kendi Morope. Voilà, mbote, mbuta munduki bambote nayo. Alors ingénieur Ampère Assura qui ensemble na fidèle na Isha Bazara Kiwana. Moi je vous retrouve
je sais pas, lundi, le samedi, donc tu se retrouver lobby. Papa Sunda on a commis c'est là félicitations Papa Sunda vraiment il y a bien vraiment bon Papa Sunda Chabiso na liste noire bon on se voit au prochain numéro, bye bye. Merci. Debout comme on est,